à vous de moi un jour papa Bibembe et je comme à connaître mais le terre à télémi solution ça même là ya bakulina a okoka bango te pona ni c'est ça oboya ko boma bango aba akata maboko bakangi bango batie bango na martyr bazwi machete bakati bango maboko batiki bango bakei ba chef national la police pour que solution na ngambo akasa fu bungirengi na coin wana batele makawana na ngambo ba magasin ezana na mulilo mo babomba mi wana ba mamoto bazoleka na baseka pu bakati bokanga bango botumba bango misu matoi zolo boboma bango na lulungu baza ko ben ko yiba en même temps bazo ba biloko ya bato idée eza malamu bakangi bango parce que dernièrement pe bauti kotika bango alors ba répéter sur situation wana alors il faut basala o bazo maloba bonjour papa nakuma maman Julie toza na Kasavu sur Farage na Chaba Asosa mi pe na Chaba mama lelo tota mwana pona mambo ya luna ndenge baokanga bande to biso ba na biso ba kuna biso za sto ya tshera ndenge zandi ba bile wala ba mama ndenge baokanga ba bina ya tshera. En tout cas koto nga la fandi dans l'époque de ces aka liboso mais sikoyo bana koto bateyama bakoma kosala métier batika makambo ya kuluna wana ba changer na bango Chaba penza kuluna eza kota ya biso boye kuluna ezaka te peut-être kota ba force boye kita mais force ti avenir Kasavu tokana kuluna susu te bana biso bagaso koma ba joueur bakoma kosala ba métier na bango basuka bateyama batika kuluna bakuluna otaka nde kimbangu de ba komenasa koto basara bakui basara baku babota biloko no batimi na bakwe ni bokoye batia musu ba 5 heures ba 4 heures ba mama bakendaka marché air wana babotola bango baza ba victime bon non bazate minde ba mileki ba passager ba le kama ba le la ba yibingai basali ngai boye place wana ni ezaka na venir Kasavu c'est prince na kwa na charate mande mingi wana bana kimbangu na bana ya Khartoum nde ba ya kote wana mingi mais apparemment biso mo kote kuni za te maman kasi no pesa ko batota la biso bele bato ba continuer toujours la couleur bana mo za ba couleur ko na bon bana o ba sa kikuluna ezanu mabe exemple ozoba mandeko na yo mutu ozana somo na yete sikoyo nga sika mona mabe l'état sobo kangi kuluna droit de l'homme OK mais kuna osala yo mabe akoboma yo akoyiba yo soki poza makasa violé yo sikoyo mutuna droit de l'homme ezalaka te so bato bagire na likambo wana ale droit de l'homme sikoyo etelemi alors eza kitoko te et puis bango bato droit de l'homme wana bafamille te bana bandeko te bakosala bango mabe na opération babimisi baokanga nde bikanga opération ndobo o bakanga nde bikangela mwanza or bakuluna penza bazotikala o baza ba innocent nde bango bazokanga majorité innocent bakuluna oui bon na la police na biso basala mosala bango ndenge esengeli batika bikangela mwanza bakanga bato oyo baza bakuna po bakuna bayebani baza déjà ba caché na bango na ba société ba maison communale na ba parquet baza déjà ba adresse na bango non bo ba ko na likambo wana omoni sera Mobutu ataka ba bureau de pourquoi on va mesure d'enquête non on a photo passeport bien photo normale autant on peut la kokanga bato ba ça ba crime et non que n'importe qui au kangi on peut les qui n'a pas ko bunda ye ka moko kangi ba kuluna non moi ça me bazo bunda ye ka ma ba kuluna finalement ezani ibeke zate kenini ibeke zana mboko kenini pe ezala oui. Merci beaucoup maman mais ça c'est super pour que la meilleure veille la bateau va faire le
na souhaité meilleur vœu na ngai na bato oyo balinganga mi opena la linga mi na famille nanga ba famille nanga ba famille Marie Thérèse Malemba famille Adolphe Kubu famille Kisuka nyonso na souhaité ba meilleur vœu na bino omoni verbo kizunga docteur mon cœur ça c'est mon cœur donc le jour là na mosina yo fêter meilleur vœu le 25 faut parce que vous allez dans famille meilleur ndenge moko molili tout le monde a souhaité bino ba ba déplacer ba kizunga pour ezali bozo banga po nini ba okanga bana alors babongisa biso courant babongisa biso pe mai ni bakote misusu baniringi kuna ba victime bato batoka ba mai ba 2 heures ba 3 heures biso kuna la vie or memara ba kilo na mutu te biso kuna la vie ya luxe mai na porte ya ndako ola mka n'importe quel toki mai ko sukola mai na douche zo bima mais suko mai ba lukaka ba mai ba forage bo ndako ko ba respire ebele ko ba mai c'était kandako exact en tout cas, il y a un gouvernement qui a le camp courant, le camp maille, la vie sociale. Oui. Merci. Merci. Pas qu'on s'en moque. La piste va en botte. La piste on souhaite une meilleure vie. Bon, c'est la vie sondée, mboka. Surtout vie sociale, courant maille. Merci Nabino. Pas qu'on s'en moque. La piste va en botte. La piste on souhaite une meilleure vie. Bon, c'est la vie sondée, mboka. Surtout vie sociale, courant maille. Merci Nabino. Bonjour. Bonjour papa. Comment est maman Méline Tsouka? Maman Méline Tsouka. Oui. Merci pareillement. Ma fête est l'équipe n'ango bien n'ango loin Nzambe papa. Papa nanga kuluna eza mabe pona nini toza na kimia te surtout biso souci na biso on va venir kasavu oyo na kwa shaba bali ko solution place wana kana kwa wana bano babima ngiringiri a partir ba 4h 5h ba mo bakena gambela banyokwa maka Omo mutaza na moto bakati ba bifo mama bakoyera 4 apasa 4 5 ba kana ko na veni kasavubu na ngambo ngiringiri bata na ngambo kasavubu ata bakomona et puis ça bien vona gouvernement solution ba pesi ke bazo kanga ba okay na bango ezali bien papa na ngai po to lembi kozala mwana kuluna eza passe baza bana to boti mais makaba zo sala et mérité te l'état de situation eza bien donc bazo solution ko ça kasavubu ngiringiri na veni wana presque kasavubu pour place wana vraiment papa na ngai eza passe. Ok, mais moi, je suis allé au moment il y a un moment où je suis allé comment va bon marabango et ça la bien mais vraiment je suis allé bon c'est papa parce que là na liwate liweza la ka passe pour moi na même les bomu 9 mois ba boma ezali passe mais ce moi na zo kate ba dresser kai et ça bien ka ba dresser bango bongo eza bien pour le lobezati c'est yo comme la victime ba qui ça bango ba kata ba saki so yo mais yo comme na bana ya 4 heures presque ça vous ngombo aussi na mona ah on a quoi ça farage 5 heures bazo botra mutu ngamo nazo mona papa baza na machette émission imoto zo le ka ba boto le sac ba bazo ngamo ngiringi ba koti bosenge ba ke bombama na la police yango na kasi babanga na lobi na ba chef na la police pour que so solution na ngambo akasa fu ngiringi na point wana ba telemaka wana na ngambo ba magasin zana na mulilo mo ba bomba mi wana ba mamoto bazo kana ba seka pu ba kati ba famille bato bana na baza bakuluna babenda bana na matoi para benda ka mwana na matoi so mwana matoi zo kwa kila la délivrance na l'église donc ba solution so eza ya mopepe ekoleka na so eza entourage ya baninga mwana otika na moment au gouvernement atelemisi décision ki azoboma bango bana mayele ba otika mais bano baza kesi ba loka bango ba otika te yango leta ka zo la bango décision wana po makambo esila. OK photo ka bona mère veut repesa nani ba mère veut na pesi mbote mingi na babokilo na ngai na bana na ngai na bakoko na ngai na bana bandeko na ngai na pesi bango mbote na pesi bango meilleur ve ya mingi lokola nzambe abateli abombi biso nyonso na libota yango na pesi bango merci. Merci beaucoup. Merci papa. Bonjour. Bonjour papa. Comment on a Nana Ndemba? Papa eza mabe. Eza mama de papa to asuna kimia ti.
toana kimia te biso ngai ena ya kaka savu busika toyebaki kulina eza na babanie kulina na bakimba nteki eza na banjini mais lelo ti biso na kasavu papa toana kimia te na ateka de pis de naza na bima 4 eza pasi fi mobali na ngai te moye na bima 4 ya te na bima ka na suka na bimika shaba na biso na ongeza bisi tina kwa gambela soko telemika na shaba awa na ngambi ya ngiringiri papa bako papa yo ate eza na moto bana aza na Nicolas moto papa babendi mwana mwasi wana site mwana mwasi wana kwei na prince bango bakimi mwana mwasi wana tikali kozoka papa eza nini na mboko leta atalela biso likambo oyo leta aza wapi timuna akudeemona netimana ndima ate un jour papa bibembe ekekoma koleka me lelo oyo leta era telemi solution ezwa momona ya bakulina aokoka bango te mpo na nini soki aoboya koboma bango akata maboko bakangi bango batie bango na martyr bazwi machete bakati bango maboko batiki bango bakei biso mpe towana bala mibali te papa soki mwana aza mabe seke soki bango baokotela bana bango so bana bango bayelaka bango biloko yango bango baondima papa botalela biso likambo tolembi towana kimia te ata ange apambe elati ata garanti oyo litoyo ekei saki ekei fulere ekei nauta matanga na kimbanteki babenda ngai kitambala na kanga na mutu kitambala papa ye leta za wapi ateleme ya batalela biso likambo tolembi papa papa soki eleki baboma mpo bapesa baningo batikali bazwa mayele baboma napesi bameilleur ve na ngai na bana na ngai nyonso na bana bandeko na ngai na babokile na ngai napesi bameilleur ve mpe na mobali na ngai na baninga na ngai baninga na ngai bakoko na ngai surtout meilleur ve makasi napesi na camarade na ngai Nancy nalingaka ye mingi Nancy Mangaka aza vuma motema yango wana ka papa merci papa ok malamu papa ok malamu bonjour papa ombona Deborah Ngalu na mpona bakuluna na lobaka mesure oyo chef de l'état vi babomaka nde bango bazala lisusu te mpo banyokoli bato trop nga moko na balinga babendanga perike na victoire kuluna telemelinga na eloko na nga moko kasi lokola ya ye donc mpo na nga vraiment na basepela nde baboma nde bango bazala lisusu te mpo so bazozalaka kaka mabe bando ezalaka mpo bayoka te donc bazala nde lisusu te baboma bango mpo baninga oyo bakosala lisusu bazwaka mayele onga na olobaka yango wana meilleur ve na nga napesi na mwana nga moko ya liboso ledangolela nalingaki mingi na brayanti napesi susu na maabotile na nga moko Alphonsine anniversaire ye mpe eza lelo ba na mobali na nga moko boka bienvenue. Bonjour papa. Comme la bijou lumbu. osala biso bien te po basala biso kimia surtout biso ba jeune fille otya makabela sika na mutu baboto yango mokuta olobeza totika honora olela parce que tosali tosouffrir makasi telefone biso tozinga batelefone ya cher tala esongo telefone ya cher bongo mino boto na bango pe oleli na oma osembaka $500 $1000 nde watuka wana bata baboto yango olela orekeleki na dépense baboma bango papa batika bango te baboma oyo kotana na nzela betata masasi place bakufa po baoyoka te kabana bango bakotela bango bana na bango po biso mosusu olobani famille na biso te lote banyokola
la biso fo de ma bango. OK, ça va conseiller. Na ba parents. Na yelo ko to le ba kuté zati. On est sur le bâtiment on est en hôtel. On est pas contre bango. On est pas bien là-bas. OK, ba mère fait on ça pas là. Bon la mère fait pesa mokimo bima, la pesa maman nga moko, la pesa papa nga la machine, la pesa mokimo bima. Là la camarade ça tamba là bas. La mère fait là bas. OK. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment on a papa André. Papa André. Papa André, tout ça. Tout ça, on a venu Farage. Farage. La Kassavu. Na Kassavu. Ok. Papa André, réaction par rapport à l'affaire Kounouna, où il y a affaire Ndoko parce que Kangama, il y a Michou Bob, là-bas, il ne savait pas Kangama, il y a papa, il y a par rapport à l'affaire. Bon, par rapport à l'affaire, il y a Kangaba Kounouna, ils ont idée moi à Malam, au Bakanga Bango, parce que Bango va se salamabe, va se bomber pe battre. Baza ko be ko yiba be en même temps bazo yiba biloko ba idée za malamu bakangi bango parce que dernièrement pe bauti ko tika bango alors ba répéter sous situation wana alors il faut basala bazo ba basala wana jusque là idée za malamu mais le mal ezali kaka que ba policier ba yeba nani kuluna nani pe kuluna te mais oyaza kuluna nde a mérité peine nae. Oza kolona te faut batika ya zoma. C'est ça. OK, mais surtout na bateau ba okanga, bateau sous baza contre opération ba boma ba o, ici ba pour ba boma ba. Surtout bateau ba tala biso bana, ko ba ba. Bon, pona ko boma comme tel. Eza pe mabe kaka ko boma bango. Po baza batu malgré bazo sala wana. Mais na ko préférer bakanga bango. Ndenge bazaki na kasho babini wana mabe bo bakanga ba peine na bango zalaka bango bazala durant toute leur vie bazalaka na kasho bazala enfermé parce que soki batiki bango bazoyoka te donc comme mpe bazoloba ke bamema bango mpo bazomema bango kuna na bakongo de préférence bazalela kaka oyo akomona ke kuna eza mabe aluka nini ya kosala ye apona nini bon conseil ya kopesa bato eza vraiment te parce que bato wana nde baza kovivre bapeine wana bachoc bazovivre bango mpe bato wana bakolinga te bato wana bazala libanda bakolinga kaka bato wana bazala ya kokangama de façon ke bango bazala kimia babanda kotambola kimia. Merci papa, meilleur vœu kopesa nani parce que le tout ça l'idée. Bon meilleur vœu na kopesa na mwasi na ngai mama Eminence Lufutu. Tumbi na mwana na ngai ya mobali ya liboso Pegi Njate na bana na ngai misusu pe balandi lokola Chance Njate, Julie Njate, Deli Njate na Christian Mukengule na bakoko na ngai lokola Shadi Ale na ba misusu. Okay. Merci beaucoup. Naza ndeko na ngai naza ndeko na ngai Percy surtout likama kolia ayokaka na ete ya Percy comme ne pati ndopetelo ngai comme na nga amene ko ibosenge pati kulina niko koloba boyeko bokanga bango botumba bango misu matoyi zolo boboma bango ngai lolongo tuboma bango nga malobi yango kombo na nga Gloria la fille de maman Caro repose en paix po akufaki nazanga moko mwa liboso leki na nga Ige na Samuela na Précieux. Merci beaucoup. Maman bonjour. Bonjour. Maman comment on est? Comment on a maman Marie-Paul? Marie-Paul. Maman Marie-Paul. OK, vous avez la Farage sur Kassavubu entre Chabana et Sousa. OK. Nous on bela likamwa kuluna o ba bela ba on bela on ça ça mobila. J'habite maman qui kuluna on a yezo mona on. Kuluna ya vraiment ils est loko malamu te. Ils a pas si sécurité zate.
otambola na nzela oza calme te obanga osimba eloko na oza à l'aise te tolataka su babiju te mpona nini kobanga kaka soki olati bakobotola yo yango tolataka te meme baperike oyo ebomi bato combien oza likolo ya moto babendi yo okwei mutuka ezalaki na nsima ezwi yo okei en tout cas solution ezali te nazoyeba te soki kulu nango osila mokoni eza vraiment mpasi mingi makambo ya kulu na oyo te tolingi baboma vraiment bakuluna ezala mpenza babomi kuluna mais ezala te bazwi kaka motu bo bakangi ye mpo bazwi na infraction kaka bo babomi ye te fo bayeba vraiment ya solo mpenza aza kuluna mpo bamosusu mpe bakufaka innocemment ouais tolingi baboma mpenza bakuluna. Merci beaucoup maman. Ma mère veut opesa banani. Bon, napesi ba meilleure veut na nga na libota na nga mobimba na mboka na biso mobimba Nzambe oyo akomisi biso lelo abatela biso lisusu apesa biso lisusu makasi apesa biso lisusu bomoi mpo tokóma lisusu ntina 2026. Ok, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Bonjour. Bonjour. Kombo eza Alvin Wanyaku. Avant na Farage 85 na commune à Kassavubu. Merci beaucoup. Ndeko na bato la biso to de faire kuluna qui ça fait mon mesure de bango. Tozo mona ba kanga bango, monsieur baba bango te. Pona yo omona na kuluna. Les phénomènes uta wa pepe za kanini. Bon, pona ngai amona phénomène ya kuluna, c'est phénomène mo bana depuis kala. Et en plus c'est ça la solution à arranger problème en mais si que ici ma karaté bakanga kabango Rolex bango va parquer 2 jours 3 jours ba foutu ba mande ba bimisi bango libanda donc comprendre phénomène en côté mais vu que ministre a sikaé aussi ça phénomène wana et tout c'est nga kaka continuer ka kubunda parce que ça y est vraiment ma begozala et là vraiment pas pour vu que toi libéral bon la fois passée na poser makala bazongi désastre mo qui a makasi donc et c'est là so bien intervenir en auto moi bakabasile wana donc mais ma bizarre que ba jeune sous bazo kanga bango baza ba innocent ba victime etingai basuki belé donc yonga na tout monde a pas inconvénient mais on espère que makamone sila pour tolembi. Bon, concernant la piste à bango zaki, baluka koza vie na bango en charge, ba prendre vie na bango au sérieux. Parce que je suis un étudiant et à part les études, na ça rappelle musique. Et c'est vraiment capital na bango ba ko musala moko oyo ko ki rapporter bango pe mbongo dans le futur. Donc concernant la piste à bango wana. Ma mère veut opesa banani na to bakali. Bon, meilleure veut na opesa premièrement à ma famille, Wanyaku tous les Wanyaku nyonso na pese bango ba meilleure vie na ngai et puis mes proches et mes amis et connaissances. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.